sagesse d'intelligence makila yesu ebaki monde oyo kotieza mwana biso bolingi okota monde yango nani nakolia na ye nani nakomela na ye po tozoyoka bapoison tozoyoka te me tozomona mitema mabe ezali basala nzambe lelo bazali susu bakoma baescrote oza na kishasa tozolukiza yo bosakana nga akomeli nga beza Kevin tala mère wa mama bango mère na biso kaka moko toyebi biso soki bafani bayebi mère atindi nga Kevin tala lopango oyo na mituka sala shwa osepeli na nini loba na mama de la paix soki nasomeli lopango na mituka estce eza mabe ngeseka nalaki na raisonner lopango na ngai na mama de la paix tobongi nalaki lokwa na panzani de parcelle na ye droge boye ebakata bafoto lopango wana kokese lopango wana basaeka wana mabe Bota Kevin, nga pe foto yango lo pona mutuka. Koketse babi o liwani. Oli ka ça se paye même photo wana lo pangu. Yango na posa na ngolo loso. On la tsano. Ba loso asibi la mala bilo akangisi nzamba asuinga na luke sika okina ele ki musika. Salo to beta ki wana. Mais basa balingo sanga na ba comédien boy poni. Nga pe c'est les voice maman. Ba comédien de ba pauvre te to futi la wanda na biso. Nzamba rosunga to rosuma mapangu. Donc ebo sanga na biso. Ya mukelo zwaka to lianga to melaka. Ba oti na mituka maloso. batile ende nani mapati ekoza te melanga rameso miki bonga mutra koma kina seni tu faut rendre likia ya OK pour mutu kana poni na tindi et puis lelo pa komeli ngai nani ngwala mutu moyo mwasana fani okolia nzombe biso nyonso babuyibuye banani mutu esala ya mwasi mosusu mpe aotindela biso bavideo ya babougie rouge aoloba omoi ndeti so ndeti ayebi ke tozala bapure akeloba ndeti ke ngai naoluka nabwakelo malade nayebisaki ye numéro ngo eza plus 39 boye. Merci à tous les fans fidèles de Donja TV. Restez branchés sur Donja TV. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Donja TV. Merci de la confiance pour Pessarangai. Merci de l'émission de Bolingara Mingi. King Donja Balbi Soto Rapana de nouveau la Donja TV. King Donja l'émission de l'émission de Kalavoyebi. Malgré l'attente, tout de suite, toujours tourné. Où sommes-nous aujourd'hui? Je suis chez Kevin Sydney. Anniversaire na eza lelo tozo tambola na lelo tokola tsa ndenge nini ya mosongo ko s'est passé première partie na biso ya liboso ya anniversaire ya Sydney Kevin. En tout cas, mais je vais tellement bien. Je suis pas seule, je suis avec mon caméraman de X Moïse Bogos. Voilà moindo, hein? Un métis noir, la joie pinzambe. Lelo na tamboli na grandi mabanza te tamboli na Moïse. Le garçon waouh, garçon le quoi il y a Fifi Boga. Merci Moïse, merci Nabilili. Ce moment la donne je me TikTok pour si ma caméra de Zalina Moïse, Moïse de nous. Malgré abo ya opesa comme na moka. Moïse comment on est Moïse Nzanza. Je suis à mon encore. Moïse Nzanza, merci na ba image kitoko. Dans mon côté awa place fête des ali tous en abatu. Batango banani, basta on a venu bonga mingi, torota musa caméra na biso tota musi micro na biso to yo kaneni bazo sepela déjà fait nezo kende. Bandeko bolinga Kevin Sydney oyo abosepela na musala sala rabino bafana na ye. Moi vidéo, moi nzembo, moi western, moi nini, ça la moi bien. En tout cas, tobo sani pété na bandeko bozo la biso na Lubumbashi, batoto à Lubumbashi, pour déclarer trop na loi swahili te pona nini, bino bolinga nga mingi mais
mina semaka lingala hein. Donc soyez le cas au bunda bunda muke malgré tout habité, j'espère que vous relaxez biso Hervé Lembe azana na Lubumbashi pour relaxer biso ni ndo banda solo la mona bino vraiment na Lubumbashi na bosanité la jogo tout au bosan Lubumbashi na bino tellement hein, vous êtes tellement awa ya ngai ya 4 Torres Longo en track de Luchi hein, enfin na Luchi vous avez belé sur la piste de mbote belé musu na robosana boya kosilika donc pour ne pas na bosana ba toto Lubumbashi jambo et jambo sana jambo abari et tout nyonso na piste bino bino bobunda na et sans oublier ba fan na Europe Canada Istanbul Zisa la France d'abord c'est une télé de force dans rapport France bino sur la chaîne vidéo kasiko bana déjà mutali boso ngai na koti ya mibale en tout cas France bozala zala bino botika rabiso te bozala zala Europe mon bana pisino ba mbote merci na nzambe wazo batela merci à SK Kabalobi Enzombe la cadette dédiée moi la suka nzombe baziwa merci tokutani bongo après ba image. Yeah, exactement. Merci beaucoup. Ouais, qui me a déjà star à merci beaucoup. amour envers moi parce que na la bango lingolanga envers bango et le bazong sinango amoni ba mère nanga ba star nanga ba bibi la docha ba bibi la rana malo ba tiba ndabu na bango ba yina ba bina nga Jeremy Chabani ba ye pour ko se bina ngai ba asima ati pour no tshena kwa kwa dinga mona zawa et marquant ngai peut-être vina nga star asenga yemo ka tiri mona force en tout cas je suis flatté merci beaucoup na tout. Super. Donc voilà, tout ça continue. La star de producteur n'a vision de nous dans la salle de besoin de 2 minutes pour ça va faire jouer tout ça la plaisir parce que surtout pour nous les l'opération ça va envoyer bah c'est la première fois qu'on se voit manzam la ville à l'histoire aux gens qui sens la mode de théâtre dans ma Facebook voilà la mission et ça y est ça là comme ça dans nos potes, c'est pas donné à tout le monde. Les 14 ans de carrière, c'est pas une chose facile. Donc, Bélé va commencer à moi déjà un pas, vu ce monde au monde. Si tu as un mot à dire, merci beaucoup la confiance de fidélité. Soirée de contenu qui faut quoi. D'abord, vous s'abonner, vous changer chaîne, vous êtes toujours en ligne. Il y a bien merci beaucoup, merci beaucoup. Très bien. Donc voilà. Vamos
Ya bisous, bonjour Yaya, famille bonjour. Tu es sur ambiance, fête des Okende. Ya bisous, moi Liloba pour la leki no Kevin. Leki na baki aza mwa Kevin. Mayele ozala nango abakisela yo apesa sagesse d'intelligence makila ya yesu ebakela yo monde oyo okoti eza mwana biso bolingi okota monde yango nakoyeba nani nakolia na ye nani nakomela na ye mpo tozoyoka bapoison tozoyoka te me tozomona mitema mabe ezali moto azosekisa ozoyeba te kasa yina one na motema donc izala prudent yeba mutu nini okovanda na ye mutu nini okolia na ye mayele oyo oza nango ya scénario en tout cas nzambe abakisolo ya ebele osala bafilme kutu koleka ka ebe tobaka na oloba yango la Donja TV. La Donja TV. Mbote mingi na baabone tout ya La Donja TV. Merci mikande bolinga biso nde bosaka na biso. La Donja obina loba. Na nde sona loba nino oya de appel loba kaka. Lelo eza anniversaire ya Kevin Sidney qui est mon fils. Azo totalisé 21e d'âge na ye, 21e d'âge na ye. 14 ans de carrière artistique. Na loba kaka bino bafani ya Kevin Sidney o bolingaka ye mingi bokontinue si bolinga ye mpe bobondela ya mingi mpo na ye aza mwana moko nzambe apesi biso lokola likabo na mayele aza nango biso momonaka basenario asalaka azodirige biso ba30 personnes donc elakisi deja ke eza eloko oyo nzambe atia kati na ye ebandaki ka lokola baje abandi mosala na ye na 7 ans quand azalaki na 2e primaire ngambo momaye nazwaki na ndeko koti ye kojoue na ye e lelo nayebaki te mpo destine ya vie ya mutu mo ayebaka te tokoza tolio tomianume nayebi te ndenge nini nzambe akokomisa olobi nga na mana kozwaka Kevin de façon kena joue nenga mpo tooluka mwana or kati na ye nzambe asatiaki deya makila ya baartiste et voilà aujourd'hui akomi oye akomi quant à moi je bénis seulement l'éternel notre Dieu oyo apesi Kevin 21 ans d'âge parce que nga moko mama na ye nabotaki mpe na 21 ans na 99 et maintenant moi j'ai 42 ans Kevin aye kokokisa 21 ans donc nazopambolaka nzambe wana merci parce que baninga nanga ebele tobotami na bango ti lelo na 42 ans nga nakomi kobata na bana pete ensuite bakota mpa na moko mal à la tête omoni na ye nzambe asali ngolu ya ndenge na ye parce que tobotaki na bango na Kevin jambo lelo aza mpe na bana na maboko te mais soki nzambe lelo abombi Kevin eyateke biso to ngai naza spécial koleka baningo basimbi mpe bana te ezaka ngolu ya nzambe yango toyebisaka nzambe merci akontinue kobomba yo Kevin kobaka na mabondeli e beaucoup plus on alingi epano respect ezalaka oyi na ngana o Kevin afimaka mokaka ezako chaque fois ata moto alobino mabe ya komona ngai quelque soit pour nzambe na moto ezala moto bozani baninga ezala mikolo ezala bakolege même na famille même na mosala naezako toujours ya komona nga solo na nga monamoto apona linga nanga batika mais nazoyoka barapport ebele pa bato Kevin aza respect makasi en tout cas respect na bato même baopesa bazoloba ewumela ezala moko ya vie na yo eza partage ya vie na yo mpona libela eza teke après 21 omongi okomi tata okomi komanke bato non tikalaka lolenge ozali nzambe alola sunga yo nyonso eza malamu lelo eza mokolo na yo emema yo na distraction te osepeli moke parce que kosepela mpe eza biblique eza esengo balobi fete parfume vous mettez de beaux habits lelo eza mokolo ya kofete ya koparfume ya komettre de beaux habits mais ça peut mokolo moko mpe koyeba mpe ke nzambe nde moto akomisi yo merci bisu bai je t'aime tant mama conseil mpona bamama oyo balingaka te bana bango basala art omona mama de la pe yo moko oza na kati ya art Kevin Sidney mpe na kati ya art donc bogera yango ndeni mama na mwana bon eya mosala La Donja na vie mosala nyonso kotambola nango négativité na positivité etambolaka na biso eza lokola moko loboko ya gauche moko loboko ya droite soki oyeba esika nini otia bitambe na yo ocomprendre donc so bameme mpe boyaka banga basala théâtre par rapport ya oyo bango bayokaka na oyo bavivaka omoni parce que bana bango ntanso mpe bakenda mpe na banzela ya mabe or théâtre eza mosala lokola misala nyonso tindika mwana teya ye parce que na kati ya église mpe mabe ezali bapaster basima bakisi mpe bazali na bafamille mpe mboto basima kisi bazali kisi yaka na théâtre te na misiki mpe kisi ezala mais oyo basala mpe nzambe bazali donc problème eza nango te soki oyo nasala te kosentir ke eloko wana eza kati na ye
tindika ete ya misoso batindika biso na mateya ti yango tozali oyo toza kevin mpe na otindika kaka na mateya yango mpa tozala kaka ndenge azali c'est ça. Ok, merci. Yamado azofilme oyo lelo camarade nanga Karine Poutu ya mwa liloba mpona peti na oke. Merci meki nanga la donja bato nyonso balanda Karine Poutu bozokala sasi mpo na minito na la donja TV bato nyonso mpo bamesana kosepela na Kevin Sinai bokontinue na kosepela na Kevin aza mwana na bino aza ndeko na bino aza nyonso na bino lelo bomoni Karine Poutu aza na teni oyo eza teni ya mosala bino boyebi ndeni Karine Poutu apetaka me na minito moye topete eza te mpo tozozongisela Kevin Sinai bafleur na ye nyonso oyo apesaka biso yango moni lelo toza a depuis 6 heures nazalaki awa nayosusa mpe kaka kozala na ntongo te naza protocole na kosalela ye ti fete kosila parceke nazozongisela ye bolingo na ye oyo apesaki nga mpo lelo boseretrouve bomona lelo Karine Poutu na baetandu na bino nyonso eza na Kevin soki Kevin te mosusu azali te me bino moko boyebi toza awa bien service tozosala mosala mpona bolia bien bosepela bien namoni ke Karim Manesa ye mo deja azalaki deja mpo apesa biso deja bafleur na biso azongisela biso bameilleur mpe na biso merci beaucoup na baoyo nyonso tu balandaka la donja TV Karine Poutu na bino yeyo aza kaka kosalela bino mosala mpo bosepela na ye toujours soki likolo aye te tokutana La Donja TV. On le battait. C'est comme esalaka makambo ya bien chaîne etiaka makambo papa na mama bakovanda na bana na bokilo baotala. Joyeux anniversaire à toi Kevin, mon petit frère. Je t'aime beaucoup, tu le sais. Moi malamu ozalaka mwana malamu lokola fifi firenze bino na bino bana malamu. Que du bonheur pour toi, Nzamba Bakiselo est belé au Ezangaki. Nzamba comble le sous na sagesse na intelligence au comme les sous filmer, ba filmer et puis ba filmer na yo ezala kaka international. Voilà mon Nzambe elanda. Lelo naza protocolaire na soirée oyo. Talara na mitiki. Naza protocolaire toza wana to servir masanga to servir bilia to binipe to melipe parce que ça journée est esengo. Mais nga caméra moko ka faut filmer nga ya la Donja TV. Lokwa na tuna banda e banda na tuna ka filmer moko c'est que na ko termi balé pour na soirée oyo. Na la Donja TV. Vous alliez. Voilà, c'est l'ambiance en famille. Na ba frère na ngai bon nga mon pe fona loba frère. Mon pe fona loba. Bon awa wapi c'est Kevin donc pas na yete mais pas la maman laisse la maman yaka iska mon fait fêter son avec Kevin Sidney les profits de te souhaiter joyeux anniversaire que du bonheur et plein de bonheur prospérité nous sera malamu ya 2019 bataki na 20 et puis là où il y a 21 là nous déjà tu et ça la chose il y a pour s'abonner la chaîne de TV et vie d'artiste restez branchés sur Donja TV, aimer, commenter et partager. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos. Merci d'avoir fait ma main à part. Et vous continuez à l'analyser pour eux, la meilleure part. akomelinga lelo nazozela nakufuta kabongo wana komsaba ke zami tuka nakutu ayebinga deja na tv na deuxième produit na sinene na singa nga boye pona nini odikembe na zwami na kukambe na lwa mbu na kama miloko na rozela kanda na photo. Maloso, yo mwana lupango tokangi biloko ke ovanda.
alobaka mabete eza mpona oyebisa bato na bafani na biso poto bayeba babétise baosala eza mabe mama mokolo bokangisa biloko na ndako na ye mpenza obome na tension yayebisaka bito tuna nao nzambe nayokango kilo makasi yango motema na ngai ezobobe tozana te ensemble yango ata moto alaki eloko fo kodiscerne oui ata moto alaki eloko la donja fo kotuna nao nzambe akangisa ye lise biloko ayelisa kungo kifunda matisi ngomba toseki jour ala tournage atinde ye liselo bafoto ya ndako abika tokoma mama lupango ye liselo kolasaba bamessage so basolaka na whatsapp liseka ya nanga nazoka na ofilo tika sosambela toza ya solo nzambe akomosakala maloso lobana ya solo nzambe olongwa mbudi azaoyebatile mutuka te aza bilakeli mabe nzambe alimbisa alimbisa tabo lobaka mwana nzamba mona ekokosa maa mokolo boye akoseka te baventure madebe ya solo bamessage na bafoto batindela ya ndako ndako alongoli na mbuzi o soko yo ndo okita motu na se mona mono te mosala nde eloni olobisanga su te ebongo siko nako mokita kamera na se boye mpo nalanda yo ya bijo alobaki azalaki na mosala ndeko na oyaya tosalaka mpona leki na biso kevin mpona biso leki na biso amonaka na osalamo misalo nasalango kala depuis obiki ka mpo ya bijo yebisinga alinga omonanga boye yango nayoki bien tala mama losa message yango wana batindela ye po akanga biloko akenda na matonge malosa bindako kitoko bandako yango wana bandako alakisaki maloso keval bandaka batu so bapartement na nango te eziongo te sikoya komi na mituka atindeli o mutuka ndako liboso abakomela mama loso na charge ndako mpo ndako wana moto azalaki na charge ndako na maison mbino ale mabaya ekitambo na maison mbunu bosala biso boye po ya nini oyo bandeko na bino tosanga mpe na bandeko na poto kuna alobi lokola eza polele ndako kitoko boye olingi obomisa mama loso ndako bien malosanga kuba na tension ya biso wana sikoza mama atindeleki na badocument ya lupangu to badocument ake kovanda baya kobenga na lupango bafoto kaka sakai na malo atalina mutu wana paster wana teka bamituka paster yo loko oza Carlos yo loko oza ozosala bacomplice na mama wana atindaka bafoto na bamituka mpona kokota baartiste to abaza pasi te ka mbongo biso tozwaka yango toliaka yo paster Carlos oza paster mosala ya nzambe me makambo ozokota yango soki mwa mwasi aza mwana mobali azokota mpo mwa mwasi atindaka aposuka yango osengo otinda nano otanga mpona basili ashipe yo mpona mutuka badedouanier kokosa batakosi bato nyonso paster toyebi yo deja paster Carlos soki paster Carlos tozokomprendre akosa bato ebele mofu
na ye mosala nzambe basala nzambe lelo bazali susu bakoma baescrote oza na kishasa tokolukisa yo soki ozokontinue deja na oyeba deja place osalaka ngai nakobimisa yo pase Carlotte nayebi bato na ye bandeko na oteka mituka awa na sendwe ngai nakolukisa yo tokobimisa na poisa pase Carlotte yo tokoluka yo bino bokosaka Kevin babi batitela yo mutuka ya anniversaire Feli, comment ça Fanny Kengo, Fimo Fanny Kengo, il y a plus 33. Fanny Kengo, wana loba ye mwana Kengo adon. Fanny Kengo, alobi yebi biso, ngana ko benga mère kasi ko fina bino benga bino soute. Bosa kananga, akomenga avec Kevin. Tala mère wa mama bango. Mère na biso ka moko to biso soute, ba fan ba yebi. Ah mère. Atinenga Kevin, tala lopang o na mituka. Sala show se pena nini. Le bon la maman de la paix, ceux qui n'ont sommet le père na mutuka. Est-ce que ça m'a bé? Est-ce que dans la qui n'a raisonné le père on a ngana de la paix tout bon vite. Des plans on a panzani des pixels. Là il doit jouer et bakata ba photo le père wana. Une coquesse le père wana. Ba c'est quand on va faire. Voilà. Même nous ça va pas comédie moi. Quand tu as vu Kevin, on a fait photo ya ngana le père na mutuka. Quand tu as vu oh lonin. On dit ça se paye même photo dans le pangu. Il y a moins de personnes dans le loso. Là tano. Bah nous loso assez bien la malade là kangi si ça me assurer dans le que là aucune elle qui musique. Ça là to beta qui on mais pas ça balingo ça na ba comédie moi pour ni. Na appelle c'est les voice maman. Ba comédien de ba pauvre était to foutre la banda na biso. Ça va resunga to resuma mapangu donc que bo ça na biso. Ya mukelo zo ka to lia ka to melaka. Maman, dans l'accès qui ni on est tin écran. Ah ma bé, actrice de Osama. Numéro wa pam. Ah? Numéro wa pam. Ah c'est il y a WhatsApp pour les alliés. Comment on est là? Ah, elle a dit Feli. Fanny. Là c'est numéro né. Ah, ça là c'est numéro na TV. Ba musu ba dembela ba komba ba. Mon numéro né plus 33 75 37 20 289. À ce profil il y a ba diamant. Fanny Kengo. Famille Kembo. Kengo. Ba diamant oh. Ah ça mutu moko. Alors beza mwana Kengo adono. Abingai na zaka poste na mama na benga suka fina bino. Yango ozo kufa kufa mama alobi mingi. Mama na ka benga Castelle. Mama na nga bijou na ba pambola yo. Ouais maman là, là on va chaque jour ko. Kevin beng mama kambote. Mama kambo. David na bien MC moi ya. David na. Stress. Allons stress ko afin d'attendre. Mon ami, tu vas bien? Ouais chérie, fais-moi un câlin. Ouais mon fils, ouais il passe à nous. Copine, tu es où? Oui. Bolini. Bolini. Kami na ensemble ça. Na on loba na ngati. Kevin vanda mina yo filmer au pamba. Vanda mina yo filmer au pamba. Merci, toujours continuer toujours la mission de la quatre chaînes et puis la chaîne la chaîne la
namoni awa tongo toyiki pizza na namoni na tongo oyi kati makambo nyonso osala namoni osimbi babiloko kuna osobisa mwana ya leki na ngai atiaki tozaka bato bazaka na maboke bazaka bani na we ngai banda 1900 mètres pa tozana d'accord et ça nous fait plaisir oui pour la mwana abati mama bijou la reine du bénédiction na ya mama lobi nini na babio dosa na YouTube ya ye moko Jérémy Obaraka eza black akende na responsable nango akende liboso nzamba pambola meme likolo akoma mpe baproducteur bazalaka aza na poto azoya koproduire bato ya kisasa elape osomeli mwana ngai bilamba olatatenabila mibali sokende eza nduka sikoyo esali biso plaisir ya mona mama akati mama nyonso aye vraiment kosoutenir mwana ye ayebike bafani nyonso batala biso mwa liloba na Bienvenue TV mwa liloba na Don TV mpona bafani nyonso kana banda kutele rete na ngai liboso nasalaka nasaka na Daniel ya Daniel Ben nasaka kuna na soutien oyo ozolanda oyo bato ebele bato batofinela bango na bamosumu yo oye awa na anniversaire ya Sergei Kevin seke nzambe pa mona nzambe pa mona yo abakisela oyo ebele makambo ya malamu bonne chose makambo ya bien merci d'accord merci maman tozote ebele te parce que bosala misala tosepeli kaka po d'accord merci bino tozocontinue tozali na donc voilà quoi tozocontinue tozwa pena donc nde tosala bozomona ambiance tozozela donja esilisa oyepa kosala meme mosala na biso voilà on se retrouve juste après. Merci na Moïse Nzanza oyo abandaki na biso kozwa baimage caméra betizaki moke tobandaki kozwa baimage na telefone bomoni image ya caméra na telefone eza mwa de choses différentes donc bokonsoma yango kaka bongo mais toyebi ke mbala nsima ebandela su te po bauti déjà kobongisa yango merci na confiance bopesa na biso j'espère que tokomi na suka ya émission na biso napesi mbote na mama Rebecca oyo abota ngai la donc jango na suka na bango donc nielo na bango bazwi wapi et bonne guérison à mwana suka mwana suka na biso bonne guérison à toi petit frère que j'aime beaucoup Abel et Ngondo Malouane, le famille Malouane, tout, je vous aime beaucoup. Hein? Aux Azara, pour bien les forces à bien de vous, ça m'a tête, vous sala, vous salate, vous aux autres familles sauves, vous autres. Donc, je suis là, je suis de cœur avec vous. Merci, Nado, à peine, ou à tirer à la tête, ma grande soeur de Vix. Zala, pour venir ma comme Julia Mote, Njadi, les têtes, Zala, Kaka. Et vous savez, je suis bien ma grande soeur depuis Paris. Donc, ce n'était Papa Di Galiano, Papa Di, na Bruxelles. Zala na Belgique, Kangi Kuna, Zala Papa. Merci beaucoup, na confiance au PC Bisso. J'espère que tu connais la souka émission na Bisso Kindonja. Na profité, na copé Sabino va besoin d'andanga na minute yo bambote. Merci na bandeko nyonso ozawana pour na commenter et puis copé sanga ba remarque. Sala boye, zongisa boye, bongisa boye te donc vous continuer na côté après ko ça biso ba remarque ko yango et les autres c'est souvent makasi ya ko ça mo sala ngo. Merci na Moïse Nzanza.
Moïse Nzanzawa Zaki Nepusha Lili. Merci na Patrick Momba na montage. Yonde makambo yondo Simbi Donja TV Mikolo balobi. Gaël abomaki chaîne donc chaîne et la muki. Gaël yo bomaki monga la musi. Balobi Moïse point Lili ya kitoko. Oboy comme qui na umsusu. Hein Gaël os comprendre que yo zako pour mama solo. Merci beaucoup, merci beaucoup. Tokutani bongo na poko. Pour la première partie, il y a image oyo de Outi Kolanda. Suite et fin na poko. Merci, restez branchés sur Donja TV. Abonnez-vous massivement. Tokutani à la prochaine vidéo.